Bomoni biso j'espère bomoni biso tozana ya di bolombo. En tout cas bandeko ngai to yebisi bino ke non tozala nzela déjà tozokita kuna na G Arena. Bozomona biso kala mingi te o bazali libanda bobenda na rapport tozokita boya ebele po masolo eza Belgique, eza parité, eza l'état d'esprit ezali. Donc vous sentir le lonne koleka di bolombo lobela bon. Oui, tout ça bien abino kaboya épilé parce que abetaki na Paris, abeti na Londres ndenge lingaki, mais ils sont à la Belgique et plus précisément à Bruxelles. Tolobi que akoyi ko sakana ndenge wana te oya ko binisa batu oyo baza ko kufila ba mama ba kufila ba papa batu oyo mboka baza ko boma ya ko boma siko bango balingi ba komisa biso nyoso ba jouisseur lokola Félix. C'est Félix qui est le jouisseur. Bango batu ba ye pour la jouissance, mais biso nyoso to ba jouisseur te bakadi sike biso to ba zoba mboka eza ko kende bunagana ekei Luchulu ekei Masisi ekei tongo biso sikoyo tobina kabina non toza bazoba te yango tobina bino lelo bosala effort ya koya toza l'ensemble otolobana ambassadeur Fari Ipupa, ambassadeur ya France Afrique, ambassadeur ya ba dictateur africain, ambassadeur ya ba homosexuel, ya ba PD, ba tu un nouveau monde. Oyo bazolinga ba ya ko bilisa ka biso pour ba distraire biso. Pour la sabango ke nous on n'en veut pas. Tolingi ba distraction wana te. Tolingi ba distraction wana te. Donc il faut tobima ebele ya ebele pour nato boycotter concert wana. Donc yango tozobe la bino boya ebele ya ebele boycottage wana et réussir parce que ici nous sommes à Bruxelles et Bruxelles c'est l'état d'esprit. Ingeta, on est ensemble. Ingeta donc bomoni ezali wana ezali di bolombo ba doyen ya combat à la carte à Bruxelles. Donc bino baso na biso ba jeune tozolanda ba kulutu totika mboka na biso te franchement totika mboka na biso te mboka na biso ezali ka moko tokoza su demboka te toya to sangana to boya concert na kata mboka bat bazoko kufa na este bat bazoko kufa ko bomana na kata mboka na biso kwani tokotika mboka na biso boye boza conscient ba peuple congolais to sangana to sale loko moko bala simoki mbangu vraiment tokolela ndenge nini pour mboka na biso tozoke ne siko na G Arena de poto boya komba wane ko sala pour lelo to boyi yango na kombo ya mvulusi kimbangu o azali doyen pe koko na biso atikele biso poto bunda ko na komba to comment kende siko en tout cas bana nyonso OK RDC o basa on la kata bela so to sana nzela déjà tozokende tozokende kuna makameza ya kobeba makameza ya koyinda toza déjà na nzela kiangani donc o muntu foka kwani o mansaka matamuka kwani mujambu di peuple congolais yango tolingi bino mingi topesi nyonso maboka mvuluzi ingeta na sengi bato nyonso baza déjà na nzela kote kuna tozokutana sasa ipi ekosala bien tokutana kuna po tobundela mboka na biso ingeta liloba ya suka ya edi ouais tokutana kuna to on a besoin ya mutu nyonso en tout cas boya ebele pona to faire annuler concert wana na présence ya bato ebele et vous allez bien mais biso to a décidé tous à la moko to la mi balé to la mi sato présence na biso est nécessaire donc trop c'est trop to ko lingate ke mokili mabasa kana na biso ndengwana
le Zaïre c'est quand même un grand pays où ok biso normalement toko lingate ba manipuler la biso ndengwana. Regardez maintenant, on nous disait comme quoi que les Zaïre étaient une cachette du revolver en Afrique, mais Afrique de l'Ouest, Zéli a trop, parce que libération d'Afrique, progrès, développement d'Afrique, ils avaient dépendre de Bissau Congolais. Il fallait Bissau dans les facteurs, mais Africains de l'Ouest, Tali, Zéli, Amingi, ils ont pris les devants. Donc le quoi ils ont pris les devants, il y a un monde qui s'est cabisso, bon, moi les injures là, les insultes là, je le prends pas d'une manière négative, mais positivement, on a encouragé Bisso, tous se mettre debout. Il est temps qu'on se révolte. Donc, peuple congolais, peuple zaïrois, il est temps qu'on puisse se révolter, il est temps qu'on puisse se mettre debout, parce que Mboka s'est libéré, et il faut prendre les taureaux par les cornes pour tout libérer Mboka Nabiso. Donc, aux Alras, si ma mine était, minéré, richesse Nabiso, biso tofani tozotan là. Non, trop c'est trop. Il est temps. Yawana. Bato yodit tili biso bato distraction le quoi fali ya distraire biso, donc trop c'est trop. To boya les camps ya distraction guerre to la munina guerre ya distraction. Restaurant Paradis Secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici c'est la compétence. On vous laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, tabac, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yamboka Nabiso, chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité, venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise party et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou Paradis Secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3, à Zongeli, base naye, na Paris, Oyo, Yesika Bozalaki Kolia, Komela pe Koyoka Ndoule na niveau ya 2 fois te boyebake, Bilenge Zongi na Paris na niveau ya Kosakana te. Chez Djonga 3, awa, chaque week-end, Bilenge Zongi ya Ndoule, à partir ya le 17 février 2023, ouverture officielle, ya Bandoule, Bokozwa, chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4 grands chanteurs de mon pays, à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, Bokozwa CNN Alligator, Nabaninga tout, awa, Boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche, Sombele Soukabisanga, Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche, et Longona Wenge, Poussana Tovanda, en matinée live, Oyo Ekobanda, à partir de 18h, tina minuit. Kasi, Tunanga Inini, Kaka, ceux qui aimaient la Silesi, Mbalamoko Night Club, to boîte et Fungwami, à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli Sabino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Alolo. Oui frère, Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçoit la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Tout pas qui s'en ma mère m'a passé l'un qui s'est passé, ma fille m'a trop sur la tête.
semaine qui soit timide on a quatre pas rouge va bien là chef banda la bandi comme moi si il a dit ici là on m'a beaucoup faka oyo biloko so ko mabili là on lokola kisi ndako papa on yebite que laboratoire mais missile et c'est une solution ou kala solution ignorant zéro la ça oyo séminaliste suppositoire oyo séminaliste comprimé on a pas hémorroïde voilà omoni désostérile oyo et ça pour la faiblesse sexuelle et pourquoi la fragilité pour la basi et qu'on aide ma casse mais borex soko si traitement nyonso tout il y a hémorroïde mais sikoyo kobanda kopakola yango mpona nzoto ya biso bapapa soki kolingi omesire basantimetre no avant banda kopakola mpo mokolo kosilisa okomesire lisusu okomonake box toujours champion okomprendre bakestio nyonso nayakisi yo okozonga esika mosusu te na congo kaka na laboratoire me ya misine epuis esalami na banzete ya congo banzete kaka ya congo banzete mosusu te ya congo nde mama nakosi ye patro kosi wana nde kulunga eki bores oyo mobali na nga asalela bores oyo so mpona bores oyo te me mobali na nga tozolezonga ya bokibe omoni bapesi topresente yo esalami na bapharmacien congolais docteur Pichu Tondele yebi savant mbote na biso bandeko ngai docteur Pichu Tondele naza pharmacien ya formation nazwi formation na université ya Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis nasali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Nazali ko œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire MMC spécialisé dans la production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire bakisi à partir ya banzete na biso ya Congo. Bakisi nyonso oyo bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique oyo ezosa la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis ba kisi oyo eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation d'ouverture, ils ont la autorisation il y a mis sur le marché au niveau ya mboka et puis libanda ya mboka bakisi oyo tozo produire na CRMTA et puis on a n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça la biso na batradi thérapeute ou naturo thérapeute. Et où y a biso donc awa na laboratoire mais ici docteur Pichu Tondele yede savoir